voilà, en Balandino sur RD Congo Info, c'est bien moi votre MBCFT Grazimouya Ibenge de la presse congolaise. En Bajioa, puis Babundisi, Babi, au venanga des affaires à l'oba. Bon, Timo Laliboulou, Kundame, Zambo, Bimisega, vraiment. Merci à toi, mon boss, c'est César Ngadi Kleboa. On est toujours là pour tout ça. Moussala, Nepse, Bilon, Lobby, Mikolo, Naina, moi, concept Asika. Naolinga Mingi, Tobeta, Beta Masolona, confrère Nangai. Bateau yo basala musala moko na ngai et bateau nga na ozo eza bateau pe ba yebani eza batu teke ba lekinzela quoi parce que tu ebiki na monde ngo ba lekinzela pe ba komi mais ce qu'on gas koyo na ba rubrique moko boye donc to beta pena chwaka ba tutango ba hotela ba comprendre que to betinde lisolo eza teke to banzo finga lokwa yo kana tena nanyo yo to luka to finga nanyo pourtant to chat titre bat batala ngo belé non biso vraiment tant to ye to betina si botela ki na betaki na confrère na ngai Mike Lokamba Nzambe na bango to betaki na ye archevêque de la presse et lelo sous quand le système ango analyse na to beta lisolo na David Mumbele Kostina Yuda yaza moko ya biso ya RD Congo Info to ebité ye mondo confiant parce que moi ba nungu ezali mais to beta ngo na kati bo comprendre que tozana David Mumbele Kostina Yuda mais avant to que non na makambo ba vie privée na ye ngi to bana analyse après to kei na vie privée na ye David Mumbele boni. Bonjour, bonjour Batinho Swalanda Biso na RD Congo Info, bonjour Grand PTC Zangadi, bonjour Kelly, bonjour équipe Mobimba, bonjour Ibenge de la presse. David Mumbele, ndenge nini masolo na kati ya RD Congo boulot babi mikolo David Mumbele ozomona na te trop d'absence mambo ele kandeni. Non, boulot ça va. Wana na benga ngweza kwa TF1. Donc TF1 za ba chaîne à poto na kini ezaneti RTNC. Donc maire nango RD Congo Info toujours en marche, tozan boulot. Na zwaki moi boyebika moi santé, ce qui climat zo changer biso mingi ba koto kuna. Moi libanda climat so changer muke ya kini et balance ka biso pe moi muke ngona mona ki moi repos muke mais toujours tozan en marche. Après quand arrivé à Yachichi, c'est bon. Après na meeting ya PPRD, c'est tout donc travail ça un peu ça va, ça va, à part santé. Merci beaucoup David Mumbele, tu as ta vie privée, na ebi que tu rebeta bena masula vie privée, mais ngai façon nazo memela marambo yo, eza bena façon analyse. Analyse na biso nga na lingi to beta na yo izaki, to monaki mama ya Marie Misamu akufi et na kotala liwa ya mama Marie Misamu ba boy presse et ya kosala musala na yango parce que tu ebi que mama ya Marie Misamu azali mama ya star. Donc maman star tanga kufi tozali na autorisation ya okende kozwa image kotalisa bana mboka ndenge mamozoleka mais famille eboyaki presse ekende kozwa image na obsèque ya mama ya Marie Misamu yo ko lobani non na makambo wana. Non en fait moni na tant to préparer déjà pour ngokende kosa boulot de qui non batie ba mbila na porte mutako tate mutako sa élément mokote mutako sa la beauté biso ça biso et ça marque en Afrique ça marque en Congo et ça c'est dans Maroc de Kambabo ça ça peut pas arriver za star munene Marie Misamu c'est un star munene aza master munene c'est pelitsa bata Afrique bata poto maman na etanga tiki biso photo za la on to servir biso to komaka ba place bato bakomaka te devant ba konzi devant bato minene devant bato ba revaka ba star minene biso to zo chance ya kosala musala moyo poussa vers bango dès que bata poto bazo zela na RD Congo Info que maman Marie Misamu akufi il faut tout là nenge nini masolo ezoleka nana yaki te mais ba boy to kene yango mona ipe bembe pesa kina on sans gaz de eleki na onka na biso pe to batela na biso ka mikoleza ka keba to zaki na to batela ka poser pas. Merci beaucoup David Mumbele, tozo continuer David Mumbele kaka na actualité wana ya mama ya Marie Misamu to ngi to tuna yozali mopanzi sango est-ce que AMCC ezalaki na obligation ya ko assister liwa ya mama ya Marie Misamu parce que Marie Misamu nde azalaki na AMCC et toyoka kutu banungu ke Marie Misamu azalaki même pas na AMCC mais tant akufaki AMCC esalaki o ekokai kosala alors lelo mama ya Marie Misamu tant akufi est-ce que AMCC ezalaki na obligation ya kosala nyonso oyo esengaki tant susu basala o basala na matanga ya mama na matanga ya Marie Misamu febe basala ngona mama na ye. Bien sûr, pourquoi pas. Ezali maman ya moko na banga kufi dans le sens que tolo baké tous exemple na zo côté na biso mo famille na famille tous en famille pour ça mabete grand prêtre César Ngadi exemple akufi ve okufi tozana yo po yo okufate yo zana ve azai soutien na biso bon maman ya vie akufi biso basali ya RD Congo Info loko azaki boss na biso
to ça ni to ça obligé to kende to compagnon au tina suka so moni AMCC ba été mais il faut comprendre bazana souci ka mari misam ta maman na kufi mari misam azali susute maman na kufi ba bois qui na mon maman donc non na lobby na façon que parce que tout le monde qui déjà dans matanga wana présence il y a frère Patrice Azala qui wana président AMCC tout le monde qui na présence il y a maman Chabani Azala qui wana et ba chantre mususu bazala qui wana alors ngana zolo ba par rapport ya quoi. Est-ce que AMCC il fallait abimisa bambongo il fallait ça ba organisation ya matanga makamnyo sonné tout le monde a ce qui star a kufi de quoi il pas ça qui maman est star est-ce que AMCC ça obligé parce que déjà to yoki banungu nungu que AMCC et bois ici matanga ya maman ya Marie Missam alors ce que yango na tuni est-ce que AMCC ezalaki obligé ya kozwa matanga wana na maboko na bango ko ça lokola jiba ça qui na matanga ya cellulaire. Non, d'abord, je travaille dans AMCC, c'est la maman Marie Missamouté. Je travaille dans AMCC, c'est Marie Missamouye. Marie Missamouye, c'est une bisoté à Kibiso. Donc, comme le frère Patrice, en tant que président, à comprendre que bon, travailler dans Biso, mon père, à la société, tu aider ta maman à être Kundaï. Mais c'est obligatoire qu'il faut qu'à Bassala, on va aider. À la famille, à la famille. Donc, on va aider la famille, non, qui va compter caca, dans la mission chrétienne. Voilà. Merci beaucoup, David Bombele, vraiment analyse. Avant de continuer, Nangi Olo Belano analyse. Omoni makambo analyse ne ni po tozolo bapena makambo eza vrai. Analyse oui, analyse vraiment ça va et ça linga bien parce que biso pe ba fi na biso mingité. Biso mona ka biso tolobela ba vie ya ba Kelly, tolobela ba vie ya ba César Ngadi, tolobela ba vie ya ba nani ya ba Matu Idolo, tolobela ba vie ya ba tumoko boye. Mais biso ba vie na biso te. Lelo pesko ba mona David on peut lo baka boye, azala kande boye. Donc on motele na lo bananga mingité na otaka micro na rouge. Voilà micro ezaka David Mombele mais lelo micro ngebaluke lié donc lelo tozani na analyse. Voilà David Mombele toleki il y a actualité à Marie Missamou tozongisko na ya yomoko donc analyse les autres continuer to sisi à Marie Missamou tozongi ya yomoko David Mombele lelo na RD Congo Info sokinga naza na mémoire ya bien ozokende déjà 5 mois et par rapport ya ba site mususu leka na tango za na RD Congo différence yo monezani différence c'est ça munene dans le sens que si tu as les cas, maximum soit zamuke et quoi 7 ou 8. Si tu as travail. Pe na travail na ba zobenga yo za na kindumba ba site. Non, eza que soit kindumba te, eza que nga na na série mo ba travail. Na na niveau mo na lingaka na mema travail. Alors, niveau nga na lingana mema travail, na patron site so ko kita ko etika. Akoki ma site nayi. David Mombele expliquer biso na clair. Niveau ngo za ni niveau yo zolobela. Niveau eza niveau ya travail. Donc il faut mutunyo so à s'engager na boulot. À s'engager dans le senti que côté nazali caméraman na makasi keli aza côté nazomona gradimu ya so beta côté ces angadi grand pète aza nazomona do classement meza mais biso ke na ba site moko boye oyebika patron kaka petit nanga soko yawa naza danger petit balareza to ya mbongo ya na problème te mais tant to koma stable eza na ba site o mona ngo eza bo moni élément mutapota atani élément mais stable oyo ba to ba sala o senti que soko to ye na millier senti que au journaliste ya site boy tout na ba événement miné na kina mais au monde on comprend que ba o ba sita munene biso mato sita muki voilà un peu ça. Voilà David Mombele toujours continuer toujours na ba différence ya ba site sur le but déjà expliquer biso ndenge nini o trouver différence par rapport ya ba site msus alors na tout na relation na yo na ba patron au travail na bango est-ce que bo garda ba bonne relation bien tant olongwe yo pour les que fingi bango et bo panzani bo bebani ou bien bo garda vraiment ba relation bien. Non, qu'on garde la relation dans le sens que tout ce qu'il y a, oui, Congolais sont kaboué par tout cela bien gradé. Tu bien on analyse. Tant on analyse tout ça na ba hypocrisie mo boité tout ça parce que c'est la télé. Ba tu ba la biso. Congolais kabona ninga fou. Congolais kabona ninga bienté. Muta kabona ninga bien za mundele. Mundele muta kabona ka gradi ngana yo musale vidéo pour solo liboy. Na tongo lobi to kuta na gradi to pesa nimbote. Bonjour gradi, bonjour David, oui, ça passe. Et pas mundele, mais pas ya Congolais akabona bongote. Congolais akabona ko to benga ka rando. De yotika na kwena onga na kwena nga kokota kana kare na ngatenga pe na kokota na kare na oti donc to tika la ba ndenge wana kaka a vérité ezaki muna muna kwena e a otala nga parce que nga ba kotenga na tikara erozo tika la bango nyonso ba kotenga na tika bango so na bango tangelo ba site wana tout ba bunga parce que ezakwa promo zo beta une équipe na bino nga na mibenga ka joueur à Belgique onani oyo mbokani nga na mibenga ka na za mbokani nazala ka joueur ya mutu nena na RD Congo eza quoi trésor pour tout ba je rôle mon ambokani na Léopard donc ngana zaka joueur à moto donc joueur que grand pète ces ngada sombinga na Maroc abisinga bi OK bete na club eza na Congo
na ye Congo abisinga na club robeta na millier muta beta wana et na attaquant muta pointer wana ezali Grady Mouya. Bon na caméra donc muta beta na défense na sima muta beta wana eza Kelly omona mupanzi muta beta wana eza petit terre intel mais yonongo kende tonda na millier ya wana yaka na toni na millier siko donc on a travaillé yango wana RD Congo Info. Donc voilà do ba patron na to kabona ndenge na biso ya ba congolais sono ba ndenge ba congolais to sa ba hypocrite to kabona na 8 sites o yo lo bien na nyonso ata moko te butra vraiment à bon terme na tikaka na maktab c'est tout. La PC mote place à Zana, garda car il a bien à Maktab. Puis en plus, na bango tout wana, monta l'équipe Maktab na Gaza ate. Na bato nyon songa kabona wana basita na tout. Monta l'équipe marque na combo na Gaza. Au garda relation na Maktab pour que pas Maktab bon ba avantage les poser en gaz. Les avantages oui, to landa côté oui, maye chola, to landa côté maye chola, les quoi que weka bengio, ya ko sala mission na weka. Nani suna ko pona mission mukeni na ko pona vite fait mission ni na mukia wana kina ba yo tanga boy kombo imemeli so ba problème ti non na luka mission mukia we ga so ba comparer mission nana ko benga mission mukia tout ça net prince d'Angola masa nanga we la benga bo se mission prince d'Angola pas benga bo se mission o comparer poids o comparer à tes prince moi niveau za moi c'est par rapport ya wega na rapidité pas we la pour actualité na ngai za likolo maktab oui na la na kombo ya papa azali papa na biso bandundu parce que batumi batuna David muteke tenga muyanzi 100% muyanzi na la nanu frère asa frère nanga maktabu c'est mon frère d'abord pour ngane so dokuta to so ambition lingala te to so waka kikongo na kikongo kati na kati c'est tout donc na gada relation pa na ba misu batikala en tout cas tikala na ngoya batalanga ngana otala bango te bango nde batalanga po bazwa des fois otalanga ngana talanga bango te. Merci beaucoup David Mombele na évité aux analyses donc to deuxième mois pour na déjà David Mombele au matin ya mataka donc to deuxième mois David Mombele na évité trop bête vraiment ma soule belé mais na lingi to mais un peu ko analyser loko na kata ba site nde to sala ba émission tant to ganga ba vie nga na beta ka ba vie ngai na beta ka ba vie na ngina tuno mutuna oyo po yo pe na siro lobango ko beta ba vie ezaka journaliste mutabeta ka ba vie. Et ça la site muto betaka ba vie, tu ça la invité muto betaka ba vie. Non, ils sont journalistes. Ils sont journalistes. Ils sont le roi yo Grady ibengelelo osala plan na yo analyse oyo. Ozola na ba chroniqueur, OK bato ki pa ba chroniqueur te. Okomola no ba fina bango mutango azala ka boya, azaka ndebo aloba ka boya, la taka boya azala ka boya. Les lots sont battus locaux tout ça na yo. Na yo qui déjà bato ba sango na Mike beaucoup mi derrière so na 30 000 so ba 40 000. Eza Mike te parce que Mike avanda gina e. Aza ina idée wana na mutute. Yo ebiseke songa na lobby si yo na ligne oyo. Pe ko bosa na te Grady biloko biso sala ko bato musupe baza bakina wana ndinga bokoko. Ko bosa na raté. Mais mission mususu ezanga na ko se mission na yo boy. Après na kiko luka na ngo pe na ndinga bokoko po etalama. Kobosa na te ezaka esprit koluka on ande ninga dazo comprendre mambo te bana poto batala na banka pour ba moni titre batali nini yo komisu mambo luka David Grady o ezaka ndule o ezande mona ndule o ezaka œuvre d'esprit o mondo so nanga œuvre d'esprit mutezo bima o ezaka ndule donc mutu na mutu faut yebaka tant to tourner mission muna mutana place wa kendaka ezakwa misisa sisi album ne yango yo ayebi place akena otika yango po italama. Oh, les gens n'engagent pas monter des missions, n'engagent pas boulot, n'engagent pas de talama. Ngana ebi butu wana n'engagent lokaka be mission na butu ngana sala na yo. Si bon so monter des missions mutakala. Bazali, ba journaliste so bazaki asisi ko se mission monter la bi bon eloko po talama. Ngana bi réalisateur mo na Congo, azali na Belgique, Mikolo azali na Congo. So ka sali clip na yo. Tango ko monter un jour aba na ko monter ngo bo monter mutakala. Va na kit na yi azo monter na ordinateur mutakala ti clip aussi la ko monter. Mais ta la clip wana o sepeli ezaka biso batala ka biso ne ba tala yo so lelo batali ngi David batali yo ibengi yo muto composer ba question yo muto préparer mission yo muto sala analyse ngata do na ba site ezaka site muto ezaka na gaz te ezaka muto ne muto ezaka na gaz kolongo ya mutu bato ba Holanda ye ezande mona pasteur ate akabie jour azo longwa na église wana ba potani yeba ki akena wapi akena ba ndimi na ye donc ndako wana etikali kaka ndako ya pamba donc voilà. Na pese exemple moko akana makambo ba vie pour makambo eloba maka trop il faut bana poto ba comprendre to mona ba tebele ba longwa banzo ganga na betaka ba vie ngai boy mais au mona ka mutu wana loba ki betaka ba vie akena site mususu ka ye a changer te akena site mususu au mona site na a bete su ba vite mais ka ba invité bando yamba na site azalaki tanga longwa ke koto mais a bete su ba vite c'est dû à quoi? Et ça d'abord
ezali niveau ya site, niveau ya promotion ya patron na bango. Tu sais, na site au biso travaillaka, ezana ba patron mususu asali site parce que ayoki na poto ndenge ba immeuble za ba étage. Ayoki ke frère na 3e niveau, azaka na site, yé pas asali. Ya dans na 2e niveau, yé pas asali ya site. Ce qu'on doit battre au bandara wapi. D'abord, un patron ya site face à la bosseur. C'est quoi l'idée de mouvement? C'est quoi ça wera kanyima boko. Bon, mais c'est une bassine. Bassine, je vais quand même beau bassine. Au moniteur, on a donc si biso que soit tu nous ba vie, ma vie donc c'est que ba patron premièrement ba on est bazar au sujet ba vie. Non, patron aza on a pour nous servir bino kaka. Patron, et ça n'a pas simplement que comprendre. Mon toi grapper c'est ça ngadi. Ngana ba kana ba monde internet, na monde internet. Ndenge ba site za sikoyi. Izaka na 2 patrons. O baza ba bosser à liboma. On a le question longue pas oyo na ko kende pas oyo soki oyo raté na tikine na lobaka na komi wanan ezala kaka grand pète Sezangadi na patron ya Kongo mikili comme neza nani Yves Kabemba batu wana mibale baza ba patron bon na patron na mbongo oui ba na ba moyen na bango ba mbongo na bango mais patron na ba ya travail ba maîtriser matière ba maîtriser boulot dozo senti que soko za na site na ye okanto opela moto opela ozo compate ozo tala mananinga liboma ba tala mandeni azana politique ya ko pensager Sezangadi c'est un grand bosseur yoko ni makevi wana aza le seul patron azwa avion papa wemba kufi mingi babelelaki ngai site nanga papa wemba leka na site nanga boy mais papa wemba kufi ba patron nyuso atika na poto le seul patron azwa avion eloko na tisiko na lala na ngabi bat balinga bulo baza tokosanaka atiki foyer na ye azwi avion aye akiti akundi papa wemba yebisanga patron nino aya okunda papa wemba kufi apa Sezangadi te yebisanga na boyi natanga nanga bakombo pona ofula bango na boyi otanga bakombo mais balobi ki ba patron msupe bayaki en plus balobi soki Sezangadi ayaki eza parce que azaki mutu a vivre la musique yango ayaki eza te kayaki travail lelo yo lo bate to mémoire na sens wana te to ba lelo na sens ke ngana yo mutu to fula Sezangadi ou bien ba petio ba longwa wana ba petio mususu bazaza na ba non Sezangadi afulama déjà biso ko to bota mate mais Sezangadi déjà fulama voilà yango na biso lo mo ke Sezangadi aza mutu de asalama depuis kala oyoka ba chaya kala sozo la nango oyoka Sezangadi da komoda azoyoka na déjà da abima déjà ayoka na dans le sens que eza ke patron face à bosser c'est ça le problème biso ke na okuta patron mususu yemo okuto yok mo la tie musala boy basala ka boyité boy fezala bo logo fezala bo boy fezala bo mais yekolo site mais niveau bon muta la site ndeni ya omoni ke biso photo ke na ba équipe nationale siko David Mombele omoni batu ba Hollande biso na si ba comprendre té entre ngana yo donc to se comprendre té ngana lobi ke ba vie likamba ba vie donc Colosite yépé à dépendre na rosala ke ba vie la mebele ou bien za ka journaliste parce que so to yebi ke non yo déjà otala maka yango na lobi yo lobaki zela David Mombele batu ba Hollande biso ba comprendre débat et luki ya makasi yo lobaki na ngai ke journaliste nda sala ki ba vie talama ba vie et beta na site mais entre temps yo moko sur lobi ke non ceux qui patron za faible ba vie et salama donc ça veut dire que patron de asala ki ba vie salama so totali na pese exemple David Mombele otambo na ba site belé yo moko ndo za conscient que na site on ando beta ba vite na site on beta ba vite site wana kuna na za beta ba vite na site on beta siko wana zo dépendre na yo parce que so za ki fort ou bien ba mususu ba ganga mambo ba vie so ba za ki fort mais ba ngeba continuer ka beta ba vie na bon po bango mo baza déjà fort. N'habite sur bateau comprendre partout bolanda na poto partout monde entier n'habite sur comprendre explication na bien explication est claire ezaboui nenge bateau atala rawana d'abord journaliste faut makasi chroniqueur ndebi sotoza faut d'abord makasi yo moko dans notre travail dur patron aye abakisi ko kabola gel sous makasi donc patron na travailleur bazaba niveau ya ba travail mo très élevé au talamanayo mais ce qui yo bosaka dire eza comme nazo personne nazo ngi pas frère na mbokani ko za beta makasi na Belgique mais ayawa ibenga ko ma abetisa yi
mais azo betisa ina bato bazo pesa ete ke zwa kota kare ngwana mona poto awa mona poto te yebisanga olobani ke mboka ni mutaza fouter ou bien ibenge mutu azo ko coacher bien te non eza bino mibali ibenge azo yeba mayele ke na kotia mombela beta na gradi bon gradi nenga beta wana kele fois pointer na elo davine fois zala boy j'ai fungwa mimbala moko c'est ça yango moni ke bato ba ko maîtriser te pourquoi RD Congo info. D'abord, ngana obailo moke, ngana verna César ngato solo la kandi solo ana été. Yoko to so atane na téléphone bo seka, mais ngana verna ya yo ka ngaso ngana yo ka verna invitanga na hôtel na ville eraye ko kuna papa ima to fani na ye na mesa to solo lo malonga te. Kapeti na ngoyebi nga linga ka yo ngabise venga pe na revaka yo. Oh, boye, bo siko feza neni ngale to suka abongo. Siko yo na po atuninga ni na promettre ngabi na promettre ba bonne chose. Maman va bien. C'est ça. Nabisanga on convainc yote yo moko muto yebisanga ki petit ça va pe yebisanga mombele dégâts donc voilà. Merci beaucoup David Mombele Nasir. Tozo qui est vraiment malin mais analyse on a pas comprendre que marambo nde yé to beta masolo ba comprendre parce que la confusion za rebelle mais analyse et yé ko tia maramnanzela donc et c'est ko ba comprendre raté à travers analyse bo comprendre ba rando ezalaka il y a ba boss na ba journaliste qui non nga ba vie ngane na beta ba vie o nga boy donc Nasir na analyse pour meka un peu ko comprendre yango David Mombele toleki na marambo ba vie to yeskoyo na vie na yo moko David Mombele lelo bando uta Maroc ti lelo David Mombele azangi mbongo ozonga Maroc David Mombele est-ce que vous confirmez ba na poto ki ozangi mbongo ozonga Maroc tam su boss moro aro sungwa tozonga Maroc bonigo 16 ans ya ozo ebisa 16 ans ngade asuna 32 ans na poto ebisa ke ozangi tika ozonga mboka na yo non David Mombele ou mérité David na umela umeli bando yiki bona musala bona umeli pam ngaba sombanga contre ça combien eza enan to asona to tika comme 6 mois na ça comme 5 na tika David Mombele ndo za pour inani mais tout reza ba tout rezali donc eza dans le sens que ndenge bato lobi on a confusion David Mombele a quand même na kini par rapport à Maroc c'est mon pays je fais 16 ans au Maroc et je suis résident au Maroc navanda kana Maroc changer un peu nationalité je suis congolais natamola toujours hein totamola pe moi bien po na ba okanta na ba question ko ya akanga na kini siko so navanda trop na poto avandi trop na Maroc naza toujours congolais donc ina bisongo ya bomba mo kombo ayo ebika bato ya mayuya donc ina biso yango yo bon donc yango mutakanga mi azanga biya combien $600 pour azonga mboka nae donc peut tozwa côté wana mo mukanda na biso mbali boso to la écran yango ya mukanda ya côté wana monike David azaka na mukanda na ye donc mais okanga minde na kin David okoza na mukanda mais problème ezaki mbongo akozongela nde ezati tiki yango combien 500 euros donc $600 bon c'est zanga de futa nga combien naza journaliste ne bobenga so chroniquer les mieux pays le mieux payé pardon le mieux payé na RD Congo to le mieux payé na basit nyonso na sala na RD Congo info na sali chroniqueur le mieux payé ya Afrique ya RD Congo ti non na bi RD Congo info ya RD Congo info ti Afrique na so sangisa bango nyonso na ba travailler RD Congo info na o ya libanda na ba site tout ya libanda na futa baka koleka bango na zwaka ba salaire na bango fois 3 fois 4 fois 5 David sika zela Mombele to ke ne ba na poto ba comprendre na boyi to ça ba débat moko batali biso mission ba comprendre l'autre na ngi tango ba tala analyse ba comprendre que tout ça là qui analyse David Mombele mieux payé na Afrique David Mombele na Afrique donc je souhaite comprendre en Afrique on a tout le sur internet ou bien même ba télé sur internet David Mombele sur internet bien payé même télé naso gradi même télé tant yo ebsanga na kini dans le sens que ne ba kuma benga biso bino ba journaliste internet ngana futa ma ko leka ba journaliste o basaka na télé na Congo journaliste à télé à Congo aleka $500 zakati bazaka na ba 200 300 tuna bango nyonso na basana ba B1 ba antenne A bango tu bata ba 300 200 300 400 300 yo na RD Congo ba futa ko combien salaire nanga na miso ba tout monde entier zotala ba ko ya bomanga na butu salaire baloba salaire miso ba ngana futa ma ko leka ba journaliste nyonso ya télé ya Congo na futa ma ko leka ba journaliste nyonso ya internet ya Congo David Mombele est-ce que bi na monde internet ya na journaliste monté na kina futa ma $200 oui bien
mbokani na ba joueur babeta na Congo awa na ba Meshak ba futa mandenge mo na Liopa te yebisanga imuto basomeli billet quelqu'un ko beta yo ba futa ko ebeleka po uta Maroc bazotala l'équipe to zui azobeta na Raja de Casablanca donc club moko ya Casablanca akino beta na Mazembe qu'est-ce transfert wana monter zo les capacités à transfert parce que c'est un pro faut la bien faut aller bien faut la ta bien faut ça muto akangami na Congo aola ta ba verse ba 600 400 ba 650 €. Au griffe fini David, pour comme monsieur ça perd Tony. Na comme ça perd tes papa. Mais mon griffe pesate David. Na comme ça perd analyse le moment pamba. Voilà, vous comprenez que ça analyse vraiment ma solo analyse des araboué. Hein, to beta ma solo pas la poto ba comprendre to bi a to boyi ba makele la pamba. To lingi ba tout temps ba hôtel ba comprendre et loko nini to loba. David Mombele analyse où melate. En général quelle est ma caméra to comme combien de minutes pour analyse de boye où là hein? Donc analyse dans la 30 minutes donc tout ça l'effort qui est tout servi bon à 30 minutes. David Mombele au lobby qui est Maroc et Zanango Maroc aux zonga na yo banine tout ça mais oza isusu na inane on a ozaka na RD Congo to et sur longo parce que bana poto bino bat bolandanga David Mombele aza isusu na RD Congo te yango yeyo a confirmé biso que aza isusu na RD Congo te. Ouais, bon, dans le sens où on a sorti tout na bongo za rodo tout na batune ba on a tout na ba porte Jésus ba tout na bi l'accès biso tata Jésus ko ata la ba mboy bolobi o l'accès biso tata abi o ya moninga monina yo bible be ko le kagati o ya moninga moni le père nga na laka vena ngai maloba za na puissance hein maloba za na puissance tant o loba ngo. Oui, tu as soin na papa na ngai ndepe papa wa botinga papa Gilles na pese mote place aza tu discuter tu soin mais tu bongisa parce que eza famille déjà ngana grand petit César ngadi na ibisaka na bive mukono olongo epa na ona komi pasteur mukono olongo na RD Congo info na keko luka na sa l'église ou bien na Maroc na bato ba luka ba kota poto na lendi sa mitema na comme na eboloba na TV eza kwa zakari so sali église bato ba ya plein po ayebi koloba koloba mais bible ayebi bible te oh papa bakure comme on a na Lagos na Nigeria so na kena ozakura Bible dans le sens que na sana kata RD Congo biso toza bambia kawana to vandeli na no plan oyo tina suka magemo ba biloko mo yaki metoza nanu batu susi na bango wana ba sepela longwe to lobaki nini ako umela te grand prêtre umela kana ba petit na ete boye verset ça solo la fo ba salaire amike boye oui salaire amuketa musu c'est pas na yo po azota pe po na yo do pesete soit payé $100 et ça le bien mais nga soit payé $100 et que oh et pour David qui zoango mon pépé dans tête du fleuve il y a samedi mon boy des fois matin montant pour nas à la l'aise donc voilà un peu ça donc dans un RD Congo info David Mombele tu vas continuer la question na bi que tu cité déjà para français David Mombele ngo beti lango tolo na be émission para français le lo bat ba comprendre para français ngo zakani so moi na botami na France papa na ye moi nous abotami na France papa na ye ba bengi nani c'est le alo bagaza para nani Sankara lo bagaza para nani. Mais David est-ce que déjà l'accepter batuba na obela qui para français ou bien jour muso pena sali pe émission bo l'accepter batu pour internet to lingi na sope suma mbombo mbaratie pour moi déjà mutu alors ça tiba mibali bani donc mbombo na internet ça resouté d'ailleurs tout ça ba star donc soi au salam sala star nezana azana vie privée est-ce que déjà l'accepter batu ganga para français bat ba moni pe qui non oui David a para français. Oui, est-ce que on m'a remis au coup de robe dans tout le monde? D'abord, quand on a chargé, on a pas parler français. On est tous sur nous. Ce qu'a guerre ban na Congo siko, on a ambassade de France mutéa zonga. Mais yo, au luka place au kima pour osa protéger tes osa congolais. Vous comprenez? David on met les luka marambo. Dans le sens que quand on va parler français na bien loko etoucha ba. Pourquoi que pas dans ça là ba tu passe? Son ami belé là qui n'a pas français. Non, mais pas musicien ça la rabino bien. Et ça là-bas, c'est bien que mission on a pas français. Kofi Aza bana botam en France, Fera bana botam en France, bah musicien belé. Mais pourquoi ceux qui chroniquaient rabi que Aza parent français et dérange rabat? Oui, Aza parent français. Il y a des bana, Abdina Godwin, bana botamina Paris, pe bana terme botamina Paris. Ça n'a même explication bien. Ba botamina Paris, et ça te que ba botami na ba Saint-Denis. Et en tout moment on est Saint-Denis zanet tout on est banin. Ba Masino be ba Kingasa ni apoto. Bongo pour voir ça mutu te biso fana 14 km na poto to yebi tous les réalités amikil donc c'est des neza kwa bakingasa ni masine ba matete ya poto mais bana siko ba botami na Boulogne
Ce que muta poto tango yoki même grand pete ndia zana alengi mamu bana pecho abota bana boulon ngam na futa kai do bana abota mina boulon ezaka bana abota mina GB bi abota mina Gombe na centre ville ya poto ke na sima na ye Champs-Élysées za musika te so baliki bo tout refait lango na mokongo na ye ndebiso dans stade de Vema. Vous comprenez? Donc bana babota mana Paris ya ngona babinga nga para français ezate ke so na bota bana na Congo za na bana na Congo te pe devise na bana okola na bi pourquoi babota nga na Afrique. Parce que makamona n'arrive à sala et c'est Afrique vous mati mais ngaba na ngefo abota mana nord bana abota mana nord donc voilà un peu ça. David Mumbele tant balobaka un journaliste internet bon qui sabango valeur boké place moro bo moni vraiment qui non tant on se présenter comme binga na journaliste internet moni ba favoriser au télé à kin ba zui internet ba côté ici et tant que yoza na Maroc David est découragé ka ote tika no musala mais ça complexe na bisa ki yango ser na biso mami lela ngabi obino mo lobaka na ser ankuta lobango te ngabi c'est pourquoi obenga ba to ba journaliste internet parce que biso tout au passer message. Et ça complexe, il y a un niveau complexe. Bah journaliste au monde biso net yo moni nengo zabui. Soto keno pays mon net na zo net Cameroun. To keno net na Douala bien na Yaoundé na Cameroun. Au monde ba congolais ba yebio. Ah garçon na gradi mouya ça que émission ya to yebi. Mais zo journaliste moko ça ba émission na ba TV awa, ba télé na bango ya awa. Ba yebi été. Et c'est un niveau complexe. Pe biso na bango to niveau mon côté. Biso to zana vitesse ya nyama. Ya liboma. Na kini ya ose mission na kini ya journaliste ya kini dès que mission est sili ba otala na TV côté musu kure kata ndeki na kini kure kata na mais biso e pa na biso kure kata na raté biso élément nyonso to sala ezalaka donc mutakenaki musala ozonga otala biso to bakisama to ba dans le sens que nga to koka bola katikata kini nga batalinga koleka yi po nga ba otanga libanda mboka pe to a gaz moko te to a niveau différent to solo la ndenge moko te to kizwaka western ndenge moko te to zoka pe ba mabanga niveau ya libanga na ngeye peser na yeza différent yangezo peser trop western nga na kota yemsu ya kozo $100 nga na kozo yemsu 800 900 yemsu deux personnes mo basangisa ka mbonga mabanga mais c'est complexe nga be ngoza complexe nga ko depesa nga kanda jouer internet ko dernièrement jouer ce mot bon oh auto na bi ndeni ni bo ya mana jouer internet liboso na biso ay bisinga binde ni boye ma journaliste internet liboso na biso monsieur nga ko bokola o moni mo bafuta ko na chaîne na bino nga ko futa ngo par mois ba misato ozoka $200 nga ko peso $600 par mois avant ni atali oh garçon ka muki bafuta nga bien sûr quand internet na ça qui passe za ngadi na RD Congo info na ko futa yo salaire na ngele ki ya yombala so commission na bisi patron o nga na zwaka patron na ko tia singa na kingo boko ke boma patron na mino. Mais pourquoi on va jouer sur internet et on passer même message? Et ça, il faut le la trop pour épais Sarakanda. Merci beaucoup David Mumbele. En tout cas, dans 30 minutes, on dit déjà que mes questions n'anga souka. David Mumbele ou la kisaba na poto émission na JC Katanga. Ou la kisaba na poto batala ndengo kenda tin na temple ya JC Katanga. Mais lelo na ba réseaux sociaux ba publier que JC Katanga azoluxia David Mumbele a escroqué mbongo. Est-ce que Robert est solo? C'est faux. Masola lukuta, masola ngai. Ba masola nga beta ngote. Mona ngote. Masola na yoka ngote na beta ka ya ngote dans na Facebook mona ngote. Na yoka babilo ko mo marquer mais ba to comprendre que explication claire te. D'abord ba masola nga na ko beta masola nganga te. Sono beta masola nganga na ba parents nga na ba fanatique nga ba otala nga kuna regrettaka pourquoi na kenda ko sala émission. Na tipo wana babio kindara pose wa moto non que son moto nga kosi na Yuda ozoka bien komo nga kosi na Yuda David Mumbele M6 David komo nga Mumbele né à Mumbele deuxième avenue na Banyarkos troisième kosi na Yuda deuxième Mutabitumba M6 c'est là qui si roi ya Maroc Mohamed VI donc na lata ba titre wana donc je marche comme un roi natamula comme un roi naza journaliste comme roi na kata presse ya Congo ne yoza ibenge ngana na ka roi na bino ya ba journaliste nyos alors ngana regretta ka batukutu ba benga non ko sala ngol souté o sa promotion même bible peki so sa promotion nganga wana po ya zo ba fanatique belé o so ko David yo benga batu ba ya page JC Katanga lelo ko mo balka JC Katanga po kangsa aul ka kangsa ko beta maso kangsa te nga star ko beta maso kangsa ngana star na le kan television ke nganga ke kangsa nga ata yumu mais so sali mabeba kangsa mi beko eza na fingi kofit au moins tengel mikolo ko mika ofingi vera mbo abwaki ofingi entela bombi ngana fingi 17 na fingi mututa nganga ko kan ibinde JC Katanga na ibi ete oh okay iba mutu yo iba nganga ne na oboma out na ba iba kai
Kobeta ko masolo te za ko to sa promotion na yanganga na TV. Kobeta ngo epa na ngate. Beta masolo ke pourquoi boningo salir M sur David Mombele. Wana na biso na bité po na zana RD Congo Info yango na ba petit wana fo ba luka biloka mike mike po ba salir nga. Mais siko eza pas si po salir muto aza résident na libanda ya Congo, aza journaliste diaspora, asala kana César Ngadi. Yebisanga muto kwa ngana na César Ngadi, yebisanga obangana eza ko muto na Yesu. Na yebisanga loko chaque temps, muto aza na César Ngadi yakwa muto otama na Yesu. Abanga mutu te, abanga nani? Merci beaucoup David Mombele. To komi na suka ya émission na biso analyse. Balobi analyse eza on a toujours hein. To bete masolo na baninga na biso donc nga na lobi na boy na nga ona yambela bino ba musicien ko afinga ki wera, afinga ki jibe, afinga ki kofi. Nga na beta na nga masolo na bana kin ba peseli, na beti masolo na ba masa na nga ba peseli donc to za on a toujours na système analyse. To cette sabino makambo ndenge zo le ka David Mombele to komi na suka na bité mo ba dédicace talaka libanga ba libanga ne tombera jamais. Avec le respect, le monde qui a le rail, je suis là qui font le rail pour nos fanatiques au balinga qui mission nanga. Merci d'abord à mon boss, Grapete César Ngadi. Merci Susu na Bronson Kitota, bientôt rendez-vous yoyebi. Merci Susu na David Izekola. David Izekola place à Bruxelles, Mbo Théâtre. Ya Matu Idol na kati ya Mboka ya Malili. Place aux Ali, merci à tous, merci Susu, Nabo Santé, Adelan Jolie, Oyo Azali, Nakati, États-Unis, Japon, Bamboka wana tout avec l'icoli, Bamboka Obama wana, Adelan Jolie, Nabo Santé Royal, Kinalele, place aux Ali, en tout cas, Bika, na Lingos en santé bien, Nabo Santé Serge Katalai, famille Katalai, Mobimba, place aux Aba Pacheli Katalai, Badadi Katalai, place Bangotou Bazali, Bafanatique Nangatu. Donc en fait, analyse ça bien. Et ça lui peut bana poto ba peut ba vie na biso bien et ça lui bien pour les camper ba para français ça la rafo et ça la ngapi mabe pourquoi da bit ça ba mabaku na kombo para français ngam na tinda ko bota na Congo te ke ba no ba za ba congolais ngai na zo chance ya bota na mboka ya Malili donc c'est normal et ça la complexité et déranger ba tout place bana no bana place bana baza ba parents français c'est normal na parents français ni notamment indien notamment tant que parents français moins derrière ambassade de France est protégé ngam merci de susu na bino news ba fanatique o bolinga ka WWRD Congo Info na ba ope bozela na longwa na longwe na ngaite na zali même moni vidéo mo quelque part kuna ke David Mombele vidéo ya ngo vuma to yoki longwe makamutu tala na vidéo na ti rolema menga émission potala ngai sur WWRD Congo Info ya grand Peter Césangadi et voilà merci Ibenge de la presse congolaise. Merci à toi David Mombele nengo ndimaki susu kobeta liso na kasa analyse na pesi mbote na mama Emilie Nzemba na Londres oyo aza déjà na kine na motema ne tous pepele ya mbetolo na pesi mbote na Glody Kumanzambe ya Norvège na pesi mbote na Kabaka Bangu Chiku na les champions Mami Fomba yo vraiment sœur na nga na ko bosa na yote Sylvie Mouyaski ma tante vraiment mbote belé na lobi émission na nga komi déjà na suka mais émission lelo Gradi Mouya na 6 sangote balobi ingénieur Kelly kele na sima caméra baluka kayo bamona yo pe babi to luka kaye to zuye lelo ingénieur Kelly côté na plateau si c'est la émission le système ka ya chwaka nezalaka ingénieur Kelly ouais zaka analyse nezalaka ka bi Kelly magie yo oza na sima masolo ba David Beng de la presse bi Antonio Kauka l'homme qui a tué les lions. Merci beaucoup, nous arrivons à la fin de grande émission analyse na ce pays baro nous balandara biso na RD Congo biso zaka a bomoko o mo konzalo wa ke bomoko bo César Ngadi. Merci beaucoup, bye.